Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mbote weekend de la muna bino nyonso bolandaka magazine Kinshasa na biso o ezawana toujours pour na kopesa bino actualité ya RDC pe ko laksa bino ba vraie réalité ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit Mokonzi Bandi pour détourner Bandi Bako. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Balanda Peko. Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi Alobi a dit, bon, le Kambako Poana, au Salango Yo, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, Totangakana Yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Cardinal Fridolin Ambongo, oyo azali coordonnateur ya Fonds national de solidarité contre le coronavirus, akendaki lisusu epai ya président Félix Antoine Tshisekedi kuna na cité présidentielle ya Nsele pona kobeta masolo ya ordonnance oyo enomaki bango na tête ya commission oyo. Bolanda na reportage oyo. Cardinal Fridolin Ambongo azongaki pona mbala ya mibale après rencontre ya chef de l'État na ba chef ya ba confession religieuse nyonso et après nomination na yé en qualité de coordonnateur ya Fonds national de solidarité contre le coronavirus ayamba maki et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki accompagné na coordonnateur adjoint révérend Bokundoa président ya église du Christ au Congo ECC na Mukuse entretien na bango et zalaki mingi pona ordonnance oyo et nomaki ba responsable ya Fonds national de solidarité contre le Covid-19 na ba échange oyo chef de l'État a salaki na ba chef ya ba confession religieuse oyo bazalaki invité pona ko s'associer na lutte contre pandémie ya coronavirus a ben donatien Chole oyo pe a participaki na entrevue ango a précisaki boye. Le chef de confession religieuse a considéré le fait qu'il s'agit de s'engager pour le bien-être de la population qui est leur préoccupation principale, ne pouvait qu'accepter. Et par la suite, vous avez suivi les ordonnances qui sont sorties. L'ordonnance qui est sortie, nommant le cardinal et le révérend Bokonda, président et vice-président de la coordination du comité de gestion. À l'issue de cela, le cardinal a invité les membres qui étaient nommés à une première réunion. C'était pour analyser l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ce fonds. Et à l'issue de l'analyse de l'ordonnance, le cardinal et le révérend Bokundoa, ou comme premier responsable, ont estimé nécessaire de revoir le chef de l'État pour lui proposer certains aménagements, le changement de certaines dispositions de l'ordonnance pour que ce soit plus conforme à leur statut de père spirituel, tout en renouvelant leur engagement d'accompagner le pays dans ces situations tristes.
proposition que le chef de l'État a acceptée avec beaucoup de compréhension. Évidemment, c'était évident parce que quand les nominations sont sorties, on n'avait pas encore eu le temps d'analyser dans le fond. Donc c'était juste une réunion, une proposition d'harmoniser les choses de façon à ce que les chefs spirituels soient à l'aise par rapport à leur statut et puis rendre le service qu'il faut pour le bien de la population. Président malgache André Rajolina a salaki vidéoconférence na 9 présidents africains pour nakobeta masolo ya kisi Covid organique ou ezali remède trouvé na ba scientifique africain ya Madagascar pour éradiquer pandémie ya coronavirus. Parmi les 9 présidents, Félix Antoine Tshisekedi ou azali chef de l'État ya RDC azalaki pe bolanda communication ya président malgache. Bonjour. Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie. Notre impératif à tous est le même, préserver et sauver les vies en danger sur le continent. Notre devoir est avant tout de protéger nos peuples, nos enfants et nos familles. Il est donc plus que jamais temps de coordonner nos actions. C'est l'heure de la solidarité africaine. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale face à ce coronavirus. Sachez, Monsieur le Président, que Madagascar est prêt à collaborer avec ses frères et sœurs africains. À l'instant même où je vous parle, une délégation de la Guinée équatoriale atterrit sur le sol malagasy pour récupérer leur première commande de Covid organique, que Madagascar, bien évidemment, offrira sous forme de dons pour les malades du coronavirus. Demain, nous accueillerons la délégation de la République de la Guinée-Bissau en charge de la distribution pour les hôpitaux des 15 pays de la CEDEAO. Il y a un adage chez nous qui dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Nous sommes là, Madagascar est là pour venir en soutien et en aide à tous les pays amis dans leur action face au Covid-19. Excellence, Monsieur le Président, je suis certain qu'à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie en puisant dans le meilleur de nos traditions, de notre biodiversité, en soutenant notre jeunesse et nos scientifiques. Investissons sur toutes les initiatives qui valorisent nos pays et notre continent. Je l'ai toujours su, Madagascar et l'Afrique ont tout pour réussir. Nous avons toutes les ressources et l'énergie pour accomplir cela. Et aujourd'hui, si on veut laisser une nouvelle Afrique à nos enfants, c'est nous tous qui devrons nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de nos concitoyens. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules, car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation. Plus que jamais aujourd'hui, alors que le reste du monde se tourne enfin vers l'Afrique et commence à constater notre potentiel, nous devons défendre nos valeurs et le bien de notre peuple. Mes chers frères présidents, plus que jamais, l'Afrique est fière et déterminée. Je vous remercie. Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a salaki séance de travail vendredi dernier na primature. 3 points ezalaki au centre ya séance yango. Ya liboso évaluation ya coronavirus na RDC, rapport ya évaluation ya ba structure ya prise en charge na ba hôpitaux, pe situation ya ba cas confirmé na prison ya Ndolo. Ministre ya santé Dr Etienne Longondo a sali compte rendu oyo. Bon, le Premier ministre nous a invités aujourd'hui pour 3 points. Le premier, c'était de faire l'évaluation de la situation de la pandémie ici au Congo. Et c'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser le cap de 500 malades. Mais ce qui a été bien, c'est que le taux de mortalité reste plus ou moins stable. C'est que nous sommes en train d'améliorer notre prise en charge, c'est-à-dire les malades sont très bien pris en charge et il y a maintenant de moins en moins de décès. Alors de deux, le ministre avait envoyé une équipe multisectorielle pour évaluer nos structures de prise en charge, notamment les cliniques universitaires, Ngaliema,
l'hôpital sino-congolais et Vijana, l'hôpital de Vijana. Alors, il est ressorti de ce rapport qu'il y avait encore de besoins par rapport à la prise en charge dans ces hôpitaux-là. Et que le Premier ministre avait pris bonne note. Il a promis de répondre à ces besoins. Donc, notamment la formation du personnel qui continue d'ailleurs, et puis quelques appareils qu'il faudrait donner à ces hôpitaux. Et puis de 3, nous avons parlé de la situation qui prévaut maintenant à la prison de Ndolo. Comme vous le savez, il y a eu 4 cas à la prison de Ndolo qui étaient testés positifs au Covid-19. Alors, avec le VPM de la justice, nous avons réfléchi sur ce que nous pouvons faire pour que cette maladie ne soit pas répandue dans cette prison. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nous, l'équipe médicale, nous allons tester les cas contacts au niveau de cette prison et nous allons le mettre en quarantaine. Et aussi, nous allons, parce qu'il y a une cour au niveau de la prison de Ndolo, nous allons faire sortir tous les prisonniers pour les placer dans cette cour et nous allons désinfecter tout le bâtiment qui contient cette prison. Et nous allons faire la même chose aussi à Makala. Et à Makala, c'est la prévention parce qu'il n'y a pas encore eu de cas là-bas. Et nous allons désinfecter tous les bâtiments de Makala. Voilà d'une manière succincte ce qui s'est passé à la réunion d'aujourd'hui. Bolanda évolution ya coronavirus na RDC na commentaire ya Nathan Siata. Pandémie oyo ya coronavirus ezo continuer ko lelisa mokili mobimba pe kopesa désolation na bamboka nyonso uta ekota na République démocratique du Congo le 10 mars eleki ezo continuer kopesa pasi kasi bakonzi pe na ngambo na bango bazali toujours kobunda pona koluka ndenge nini ya kobute or ya ba territoire ya République démocratique du Congo maladi oyo esengeli koyeba ke na rapport na bango bandeko ya cellule ya riposte contre pandémie oyo bautaki kosala yango lobi pona koloba ke 32 cas et bakisami na kati ya liste ya ba personne confirmée oyo tozalaki na yango il faut koyeba ke 27 cas ezali ya Kinshasa, 4 cas ezali ya Matadi na Congo central. Donc Congo central ba komi actuellement na 6 cas. Kamoko ezali ya Kasumbalesa na Okatanga. Batomi bale ba uti ko bika pe mutu moko a uti ko bakisa na liste ya ba décès. Au total tokomi na 604 cas confirmés na kati ya mboka mobimba. P 75 guéris na 32 décès. Na mokolo ya lelo tozali koloba 407 patients ne bazali en bonne évolution, c'est-à-dire situation na bango bazali ko répondre kitoko na ba traitement oyo bazali kozwa. 290 cas ezali na nos suspects pezali en cours d'investigation. Depuis début ya épidémie oyo na mboka na biso et sengeli koyeba ke cette province est comme déjà touché na pandémie oyo. Kinshasa oyo azali na 579 cas, pe azali na 30 zones de santé oyo ezali touché sur 35 oyo ezali coexister. Okatanga azali na 6 cas, Congo central 6 cas, Nord Kivu 6 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas, Pekwilu Kamoko. En attendant, cellule ya riposte ezali ko continuer ko bunda pona ko luka ba remède pe ko luka ndenge nini ko limiter propagation nango. Ces derniers temps ba constater que ba ka ekomi ko mata mingi po lobby kaka na journée moko ya pamba tozalaki na 72 cas oyo ezalaki confirmé. Donc ezali ko lakisa ke ba geste barrière oyo ba kondi ya santé ba tiaki ezali respecté te na kati ya population surtout na Kinshasa
bato mingi bazali nanu batetu bazali kondimate ke maladi oyo ezali na mboka baboyi kolata na bango bakashine na bamituka misusu surtout ya changu bazo continuer kolekisaka bato na mituka na bango c'est-à-dire bazo fandisa 4-4 air mususu 3-3 donc bazali koyoka te baboyi ko respecter ba principe oyo bakondi ya santé bapesi surtout na butu la police fongola miso po ba chauffeur na ba receveur na bango ba boy kotosa mibeko en plus likambo ya kashine bato bazali kolata yango rare mingi kaka soka komi pembeni ya ba policier nde okomona lati mais soki azali esika ba policier bazali te bazali na bango normal sans ba kashine pendant que mesure wana ezomaki pona limiter propagation na ville ya Kinshasa et sengeli koyeba lisusu ke ba kamingi ebimi na prison ya ndolo ya ngwana ba kondi ya justice bazali ko réfléchir comment est-ce que ba koyi ko libérer quelques prisonniers oyo bazali na ba infraction moko légère pe mingi oyo ba tikali na ta mingi te pona kozala libérer en attendant commune ya Gombe ezali toujours en déconfinement progressif c'est-à-dire bazali ko fongola yango malembe quelques services et bandi déjà kozonga pe ba barrière misusu oyo chamaki na Gombe et longwe mais na Kinshasa kaka ndenge tozo continuer koloba to continuer ko salela ba geste barrière wana ba konzi ya mboka balobaki yango pamba te ezali pona bien na biso lata kashne tika kobima pamba sokolaka maboko tango ils sont salela ba gel hydroalcoolique pour permettre ete to bouter maladie oyo libanda ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukenzi azo continuer toujours kotika espace nae gratuit na bato nyonso balingi kosala message ya sensibilisation contre coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave. Mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier. Likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort, bozali koyoka oyo ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye bato nyonso to pe ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association bozala structure bozala individu message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso eko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message wana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tindela biso yango à travers numéro oyo affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso oyo ezali à travers Kinshasa mobimba e yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. FADEC en collaboration na vice-ministre ya finance Junior Mata basalaki sensibilisation contre coronavirus pe bakabolaki loso na où il pona kosunga plus de 400 familles na quartier Mumbele na commune ya Limete. Bolanda reportage ya Héritier Lukoji na Nathan Siata. FADEC oyo ezali plateforme esangisi basi pe mibali pona ko lutter contre VIH
na ba violence sexuelle, kosa la promotion ya santé sexuelle et reproductive, autonomisation ya mwasi, kosa la promotion pe ko défendre ba droit de la femme, pe ya jeune fille, pe développement communautaire. Na lisungi ya vice-ministre ya finance Junior Mata, ba kitaki na commune ya Limete na quartier Mombele, pour na ko sensibiliser population pour na maladie oyo ya coronavirus ndenge ezoboma e sengeli na bango ba tosa mibeko ba kondi ya santé ba pesi pe ba salela ba geste barrière kasi bayaki maboko pamba te na kitunga na bango ba memaki biloko ebele ndeti ba vivre lokola loso pe huile na esunga population ya contrée oyo surtout na ba période oyo tozali ya confinement. Plus de 400 familles ba bénéficiaki na lisungi yango pe ba lobaki boye. Atondi bino botondi na ndenge ya organisation FADEC e ko assister population na biso ya Mombele na nzela ya Papa Junior Mata akanisi pe bandeko ya Mombele asuka pe na Mombele te abando continuer pe na ba commune mususu na komba papa boumesa na ngai Kulu Numbi atondi Papa Junior Mata botondi ebele. Merci mingi nzabe apambola bino bosala ka mosala oyo mikolo nyonso umela papa umela na komona Yesu Papa Mata merci na sepeli na oyo nyonso sali kati na biso. Coordonnatrice ya FADEC Deborah Assoumani yepe abakisaki boye. Biso lelo toye pona ko sensibiliser population awa na quartier ya Mombele dans la commune de Limete. Nous sommes venus ici aider quelques familles qui sont en difficulté aussi. Nous allons aider 400 ménages ici et ainsi nous pouvons continuer au fur et à mesure jusqu'à ce que Dieu pourra nous aider avec la participation de Mata Junior qui nous a tenu main. Asungi biso penza makasi pona ko réaliser le kotozo réaliser lelo. Baba kiselaki bango pe ba kashne pona esunga bango ya komi batela pona ko limiter propagation ya maladie oyo. En tout cas FADEC na tango ya pasi nde bayebaka moninga malamu musala kitoko. Kinshasa eleki partout. Ba particulier misusu bazoko ba toujours ko sensibiliser batu pour la lutte contre le coronavirus nanzele ya Loyembo. Alobi solo totika bizaleli mabe toka mambi bakoloba Covid-19 to coronavirus ezali maladie moko mabe penza mokonzi ya mboka mpe bakambi ya ekolo bamingaka mpe lokola bapesi bakomportement ya sika oyo esengeli biso population mpe baebanso bazali na kati ya mboka balanda bakomportement ngo mikano yango ya leta eyebani na bato banso antuka eyebani partout elobeli makambo ya transport elobeli makambo ya kosolola na bato bazali na bakosukosu bakosola na loboko na bango to balata bamaske kozala bato ebele na lisanga te kutu bakangi baekole bauniversité na bisika ya losambo nyonso bakangi mpo tomibatela na bokono oyo epanzani molongo mobimba o babengi na français pandémie bakonzi bakobunda mpo na kolonga yango bakolatela mpe barecalcitrant baoyo bakoexekute mibeko wana te bakomi danger mpo na bato mosusu batongo miso balali te na lisanga ya biso banso tokolonga maladi oyo coronavirus etambolaka te yo na ngai nde bato tokotambusa yango balobi confinement vanda na ndako l'humanité est en péril esika mayele ya bato esuki ya nzambe ebandi ça n'a jamais été aussi vrai. Bijou, il paraît que le coronavirus n'atteint pas les enfants. C'est faux. Le Covid-19 tue tout le monde. Personne n'est épargné. Les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde. Bino baninga nanga bana. Boyo catholique na pesi bino. C'est très sage. Baninga oyoka koroneza ya solo. Baninga bokeba koroneza koboma. Baninga oyoka koroneza ya solo.
baninga okeba koroneza koboma baninga oyoka koroneza ya solo baninga okeba koroneza koboma. Na cadre ya kosunga peuple congolais, Beltexco aye na miliki na ya sika Africa Choice. Tango yangoyo likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Choice, miliki ya solo oyo tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe pesaka bango mayele yangoyo miliki Africa Choice yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Choice ezali miliki ya mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal. Moi to bengi ke miliki oyo Africa Choice ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke papa mama mukolo asingamela miliki oyo eza na qualité ya kitoko. Totika baje totika bimela miliki Africa Choice yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba mama na ba personne ya 3e âge miliki Africa Choice. Merci Beltexco. Merci Beltexco. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Suite ya accrochage ya président Alexis Tambwe Mwamba na sénatrice Bijou Goya, population va réagir na micro ya Hervé Zakano Nori na ba acte ya boy. Na ba accrochage pe ba échange de paroles o esalamaki mikolo eleki na Sénat entre président Alexis Tambwe Mwamba na sénatrice Bijou Kitenge et esalaki pasi na population lelo ba réagir boy. Tant que ba responsable mikolo ba sénateur ba fwani na kati bazobeta masolo oyo ko mema mboka liboso on leur répondre à la question ba poser abande zo makambo vi na ye na sénatrice na basala na kati bazoe la biso bazoe la ngona Sénat babande beta ngo pe en public alors tout le monde ba solitaire on pena ya ndeto banda lo ba avant tout marambo na ba élection na bango ya ba Sénat na ba parlement wana faut pas dissoudre ngo po biso to dimaka ngo oza ba distraction tant que biso tozo le lanzala o le basa la sacrifice na ba ndeni toko me mambo liboso bango bakomo beta masola ba vina ba donc baza tout biso ne bango bazolinga na tala na âge ya papa na Tambwe Mwamba 78 ans ti âge na yo ne zozo ka ba sentiment ya robeta ka basolo ba si na Sénat ya ça c'est exactement na soni ya soni pona bango soni donc pona nga ye balongole na milité na ye après siko basale poursuite ya makambo nyonso na ye na sénatrice wana po biso toyebaka ngo te ne batiango public biso tolingi toyeba suite nango eza nini resuka ndeni vous comprenez et puis apesa donc arrêtez na question baposaki akete apesa rapport ya mbongo oyo basalaki nini asaba ne mbongo bapesaki pona sa musala na Sénat wana toza pe na posa rapport wana ebima tomona ngo oza ba aventure parce que d'abord à respecter ba cité hein vous comprenez hein pas seulement ba cité donc Congo pesi d'abord soni na Congo na mboka na biso vous comprenez jamais que non akoba na makambo oyo eza na kati ya mutema na esa ndizo ke no landa so sénatrice wana so ba welela nini ba tourner question nous prenons à répondre à la question na te lui à répondre pour na makambo oyo eza entre ye na sénatrice vous comprenez. Alors, le président Bozolonga pour un jour, le président Mboro. Jamais Simbata. En tant que biso ba Congolais, Tozolo Baboye. Donc, Seigneur Likambo va poursuivre. Donc, justice, ça la bien à Moussalana. Pas
pense que jamais moto vraiment tokoma na ina ba agir ndenge pena azolo bango boy. Donc maman na comprendre. Et ça vraiment c'est déplorant. Et ça mambo moko ya soni. Parce que Moutoulokola Alexis Tambwe Mwamba, c'est un monsieur Owapitoyebi, il a travaillé pendant longtemps. A travaillé na Kabila le père a sali makambo minene fort. Mais comment on entend que Moutou Lokola Tozo Soye, Lokola Moutou ya train, Ezo guidé Mboka na biso, à commettre babiloko ba bêtise, ba insulte na miso ya batuko se chamaye na mama bijou vraiment eza moi passe eza pe soni pona mboka na biso eza makambo moko problème ezaki concernant mambo mbongo mais longo ane komiti makambo ya bolingo babiloko bongo ce n'est pas bon par rapport ya ba acte auto yokaki en tant que congolais en tant que mwana mboka vraiment tozaki déci ya koyoka babiloko bongo ba insulte babiloko bongo ce n'est pas bon. Oyo balobaki lobi population balobi etali bango te soki ezali makambo ya bolingo na bango ba continuer yango après mais souci na bango ezali ke président Alexis Tambwe Mwamba a répondre kaka na question oyo sénatrice Bijou Kitenge atunaki ye point barre. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Bozalaki tellement ébélé pour na kolanda magazine Kinshasa na biso édition mokolo alele komi nango na suka soki bosepela ki na yango sika topesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB Hervé Zaka double pour Azaki sima ya caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.